salut, coucou, coucou, bonsoir, bonsoir. Et dépendre quand on va herbo talanga et dépendre de quand on va herbo yambanga na banda kunabino. Je vous dis bonjour, bonsoir, ma gros bisous na bino nyonso na balandi nyonso ya BBC Mpoi TV. Bandeko lelo sous BBC Mpoi azongeli ko ya kotelema ba anti-valère. So to ya ofinga te, to ya kaka koloba, kopesa conseil, analyse, si s'agit ya okota cuisine pour na elubu, tout ça la ngopé. Mais lelo na ena moi, je peux dire conseil. Eza conseil parce que ezo sala moi soni mingi. Onanga. Et surtout kota la mokili yango to oke na mokili wapi nzambe na bomoi. Bandeko, je crois que vous déjà titre nanga. Titre nanga. Tout le pays là, ou encore tout le monde, tout ça moi conseil, hein. Moi conseil parce que il est kelinga makasi. Valeur à moi c'est za wapi. Valeur ya moi si eza wapi. Eza kaka net yango ou encore eza kaka ba réseaux sociaux yango nde esali keno biso basi to perdre ba valeur na biso, biso basi to bungisa mayele, biso basi et surtout nous les Africains. To bungisa encore, to bossa na culture na biso. Ce qui est vraiment kaka net, ils a passé. Parce que les foot y a net, ils a. To komona ngole lote mais plus tard. Parce que ils a la bande comme sous tozo mona, ba mona parce que wapi, parce que na ba prison. Ils a ka ba réalité ya net. Façon bozo kumbela net. Yango na lobby, ils a ka net, ils a ka réseaux sociaux, ndezo sala ke non, biso basi. To perdre dignité na biso, biso basi, to zanga sagesse ou encore intelligence on a yakoyeba que non, je suis une femme africaine ou encore to bossa la culture na biso. Bandeko ezo sala pasi. Je vis biso nyonso ezali kambo ya koloba te que non te yango eza kutu alaine na net awa que non ndeko na biso mwasi soit disant Karine Mukonzi. À la tichenette, à moitié ni flash oyo à Saliwana eza koloba ke non abimaki na notre légende, notre musicien na biso oyo Koffi Olomide. Na place ya mwana mwasi wana Karine Mukonzi, moi tant que moi si nayoki soni. Et je me suis dit, ou encore je me suis demandé, c'est jusqu'à quand, ou encore ça vient d'où, ma courage à boyer. Parce que celui qui total à 2 ans, 3 ans, 4 ans passés, ou encore on a moi sur sa valeur, on a moi sur sa dignité. Pour qui que ça la vidéo pas bon. Les foot y a net et ça. Ceux qui tozo tambola kaka ya ko perdre mutu ya koloba kaka eza net li futi nango eza parce que Satan zo nager. Jamais netika ko mona mwasi abimi na mutu na mobali moko boye aya ko publier yango ke non na bima na mutu wana. Eza valeur à moi si ta. Eza kutu na relation mususu bo oza na relation moko boye ozo linga kutu même pas batu ba yeba relation wana yango peze zo kine vraiment donc ozo batami sa relation wana wana nyonso nini eza o garder dignité na yo garder valeur na yo tant que moi si po eza na ba relation mususu boye oza na relation moko boye yo moko yebi intérêt ya relation wana mais quelque part tu sais que non relation oyo eza relation moko ya bien te na sens que non mokili ba yeba ngo. Alors na kena ngo kaka ya ko batama. Mais à ma grande surprise lelo to yeko mona moi si soki abimi na mobali moko soki pe e baby mobali ya niyeye toi tu prends ce courage là ya ko telema ya ko bakeno na bima na mobali wana. My God. Valeur à moi c'est za wapi. Toboite Karine aza mutu moko ya babeze, aza mutu moko ya makambo ebele toboite. Mais
Ah, Jésus Kende. Moi, je me demande, est-ce que fille wana aza na souci à un jour à se retrouver na kati ya ndako ya libala? Ou encore na mituna pe er moko na lobaka. Entourage ya Karine Mokonzi bapesa ke conseil nini? Bon, toboyi te dans le sens que non, il peut-être aza fille, aza youtubeuse. Et ça na ba youtubeuse ebele. Oyo baza vraiment na kati aza na ndako ya libala na mobali ni na bana na ye. Mais elle sait comment elle est en train de gérer mosala na ye, pour la valeur na ye, pour la dignité na ye. Likambo oyo Karine Mokonzi asali ya kobimisa nzoto na ye atiki chaînette na kingo na ye, soit disant que non toyebi que non chaînette wana eza ya nani ya mopao. Mais awa toye komona lisusu photo mosusu ebimi ya mopao pe asalati chaînette wana balobi différence moko eza wana na chaînette ya os nani Karine alati na oyo nani Kofi aza nango différence moko eza wana, comme pour dire que non Karine eza lokuta eza ba baise na ye. Toboyi te soki oza kolo baise, c'est jusqu'à quand on a ba baise na yo? Na vandaka na lobi na essayer ko comprendre fille wana na comprendre ka yete. Auti kozala na ndako moko ya libala awa. Façon bazali ko se comporter na kati ya ndako ya libala na omona ke non la fille aza na besoin ya libala. Mais esimbaki te. Soki tobi totala esimbaki te mpona nini? Mpona bapasse na ye. Nde yango wana eyaki ko rattraper na kati ya ndako ya libala na famille ya mobali mpe batelemi makambo ndenge ezalaki ebele na ndenge abimi na kati ya ndako wana. Si réellement na kati ya ndako wana azalaki soki ya Feli Tigre azalaki na souci ya libala et que libala esimbi te parce que famille ya mobali bandeko na ya basi batelemeli ye boye Karine te boye c'est une pite makambo ebele kani ezala. Pourquoi pas tango bimi na ndako wana place okomi ozongi Belgique ovandi na nokimi osali examen de conscience olobi souci na ngeza un jour na se retrouver pe na kati ya ndako ya libala naza la femme mariée naza peut-être une mère de enfants ndenge libala na ngai ya ngambo wana esimbi te parce que il y avait des raisons telles passé na ngai nde rattraper nga. Je vais d'abord essayer d'arranger. Valère ya mwasi eza wapi? Yo mwasi kitoko. Tu as tout au babengi que non critères ou encore tu as tout on a potentiel presque tout. Comédie au salaka, nyons au salaka. Donc tu t'intègres au s'intégrer dans la makambu facilement. Pourquoi on veut changer vie na yo te? Ce qui peut baiser en gros vraiment. Na niveau wana vraiment Valère ya nzoto na yo ezawa peut-être qu'ils ont ezaki peut-être mobali moko azo calculer peut-être ya ko bala yo. Amoni ba biloko ya bongo. Et puis ezana na mobali nini na se ya moi oyo na moment oyo aboya peut-être abimi bi abala nani Karine et famille na peut-être bandimi. Parce que mobali pa oki ko ya a sepeli na bi abala yo. Mais famille na elingi te. Libala pesa la ya bato mibale te, libala ezala ya ba deux ya ba famille nyonso mibale. Omoni te ke no yo ta mobali ya koya abali yo. Famille na elingi yo te. Omoni te ke no kozaka na la merde, ozaka na passe na kati ya libala wana po famille ya mobali elingi yo te. Ezala kata bien ke no ata famille ya mobali elingi yo te, mais bandima yo baya ko bala yo officiellement okoti na ndako ndeko na bango vandi. Karine Mokonzi oza mawa ya maman na yo te vraiment.
Maman oya boti yo amemi na libongo pendant 9 mois. Lorsque biso ba mususu tozo lo n'est pas dit que non peut-être biso parcours na biso tozali biso pendenge nini non. Mokili kaka ndezo teyaka. Ou peut-être ozala mwasi na kati ya ndako boyo ovandi. Eza conscience na yo moko. Na mayele na yo. Sagesse. Parce que ndako aliba de peselami mwasi nyonso tout est. Même la Bible dit une femme insensée. C'est que Karine, li fouti ni nozo pe sa maman na yo vraiment. Nga nazo tala degré ya maman na yo, degré ya vie spirituelle ya maman na yo. Degré ya vie spirituelle ya maman na yo Karine Mokonzi vraiment. Est-ce qu'il fallait comme na ba niveau wana? Moko na ofanda nazo mituna na lobi est-ce que Karine aza mwasi vraiment que non babota na se ya moyo bien uta kaka likolo akoyi parce que ya Karine le kinzambe ba courage ya niveau na zesu ba courage ya normalité. Mwasi eza oyo azala ata na mwa soni ya moke. Parce que ceux qui ont la sonité, moi aussi ceux qui ont la sonité, c'est sous moi cité. Mais voir Karine Mokonzi, Karine a la sonité. Où ils ont ma bé ma casse. Moi si azanga soni azai sous moi cité parce que moi si faut na soni ata ya moke de bon moto ya bon moi si yango wana. Moi si faut attendre na soni ceux qui ont na soni to sous mututé. Ce qui peut baisse to boité. Ya tala rapé ba baisse abo ya kobibisa parce que wana eza réputation na yo ya vie mobimba. Ata lelo on se retrouver peut-être au boti mwana. Bilili na etikali. Et puis mabe na yo no sozo sala wana eko quitter la bana na yo. Pona nini ozo sala ba base moko boye. Oyo moko muto oketa ko kanga mato ya kangina misu po eza kilo makasi. Nga lorsque je vis la photo là na tali na bi Seigneur, au mona maye les os sukanga na raisonner ni na réfléchir ni na situation oyo. Bien que non, boboy na yo polémique. Mais ozo sala neza ka polémique. Oboy ko finga, ozo sala neza déjà ko finga. Eza déjà bêtise, donc o bêtiser déjà nani musicien wana. Ga moko navandaka natalaka mwana mwasi o Karine na tuni pe na ou encore natali na bato oyo azala entourage na ye azalaka na bango na comprenaka te. Donc c'est une fille oyo ngai natika kocomprendre te. Donc ngai soki lelo nayeli bino émission ou encore eza analyste mpona ngai eza neti mwa conseil moko boye. Valeur ya mwasi bandeko eke wapi? Valeur ya mwasi eke wapi? Culture ya biso africain eke wapi? La Bible nous dit notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Nous autres na biso eza temple ya molimo mosantu. Eza temple ya kosala ba bêtise ozosala te, tu t'exposes à moitié ni na net. Nzambe nini yo vous savez yango wana na lobaka mutu nyonso asambela nzambe abelela nzambe
azaka mosameli. Parce que Satan est moko na se transformer pe. Ou encore Satan ndenge azawana abimaka na ba sens ebele. Satan prophétisaka. Satan salaka nyonso nzamba salaka. Soki moni Karine na ndenge atiaka ba adoration na kati ya ndako. Ngana lobaka oyo nyonso saka ba embriement. Malgré Bible so pekisa biso to juger. Mais ya fi wana eleki. Parce que Bible pekisi biso to juger. Mais Nzambe atalaka mitema na biso. Si que motema ya Karine lorsque akanisaki a raisonné que non na flasher photo oyo. Ezaki conscience na mayele na motema na ezaki d'accord pour flasher ngo. Comme pour dire que non la fille n'est pas sainte. Donc ndenge tchaka ba musique ya Nzambe wana banini nyonso na elle nous embrouille. Lelo mwana mwasi akomi ou encore na okelo ba mwana mwasi te congolaise ou encore femme africaine aza na valeur lisusu te mpona nini kaka mpona kozoba na biso basi oyo tozosala. Kala ezalaki ke non bato batimbi ke non ozobima na garçon wana okondima te bango ka batikala ka ndenge bango bazoloba ke non obimaka na garçon wana mais yo po confirmer ke non nabima na garçon wana jaja au grand jamais kuto kondimaka mpo nini mpo eza mabe yo mwasi lelo mobali aye asakaneli yo atiki yo yo moni yango succès pour na lobby oloba kino na bima na ye malgré relation esila mais ozo confirmer bato tala eloko uti kosala osali awa ya kofi nde osala kisusu na era ndenge azana alelaka makambo ti lelo tu as voulu confirmer les gens que non obima na era et voilà yesu kosala ngo na kofi olomide. Est-ce qu'ils ont succès ou encore ils ont réputation dans mon quitte? Moi je trouve que non, dans l'entourage, non, na ba maman aux alakana, ba mama ba ça pour conseiller. Parce que ils ont la même chose n'engo tambola na bango wana baza ba femme mariée pour respecter na mibali na bango te. Pour respecter na mibali na bango te net so to lobi ke neti Olga Kabelo wana nzamba limbisanga na okoti ça c'est une femme na mona kaza la trop sage donc azali mutu moko ba polémique te okena na ndako ya Olga Kabelo azana mobali na ye boza vraiment trop close na Olga Kabelo mais il fallait un peu de pudeur dans sens que non au respecter ata ba yaya na yo o baza ba marié na mibali na bango parce que fréquente kanta na bango parce que to yebi kutu biso ba africain ou encore biso ba congolais biso ba nord tozala ke non ceux qui peut-être ozana camarade no moko boy camarade nazo memo na nzela mabe eza ba parents na yo ba opection na fille wana ou encore ataka ndene azana kati ya ndako ya libala boy nazala camarade na nga mo boy mais camarade na nga nazala kana ba nzela mabe mobile na nga ko permettre nga na continuer na été on est automatique. Maintenant, on a zomi tuna. Ba maman yo oza Karine Mokonza zana bango. Ba ba ntura kaye. La majorité bazana mibali. Ceux qui prennent ba maman na ba bwa kisi Karine penza ba yeko ba bwa kisi penza Karine wana. Que no mibali na bango ba boyi ba ngisu ko sentir Karine te na bango. Peut-être c'est par là Karine Mokonzi maele kozonga hein. Lorsque komona ke no ba mama nyonso na bazaki ba sentir na ye ba bwakisi ye mibali na bango ba boyi ke no bêtise ya Karine eleki. Moi je crois que non c'est par là Karine Mokonzi maele kozonga ye tant que ba mama na bazaka kana ye yango ezo matise mafuta na mutu parce que mutu azalaka bongo te ngaka ndenge na za boyi ba yebisa ke non on a bimi na mobali moko boye
je le confirme. Mon voix est allé sous relation. Je le confirme. Il y a nabima nae nabima nae. Nabalina ko décrire nyonso na ko pesa adresse place to bima. Et ça dans sens terre. Et ça dans sens terre tant qu'une femme. Ata soki balobi que non nzambe aya na sa mokili o pona bato amabe. Mais moi je dis que moi je vais vous informer peut-être nzambe wana aya na mokili o pona bato amabe. Ba batambola na ignorance. Ozo sala mabe o me oyebite. Mais la fille la Karine a yebi que non o ya sala kayeba keza mabe. Là il faut to lo bango. Et ça la passe, ozo sala soni. Attendez que ça la makambo wana nyonso. Qui t'a dit peut-être ou encore un jour nani ceux qui les kings ceux qui fallu wana akolinga kayo. Parce que ce que tu viens de faire à Kofi, ce que t'as lelo memi nani fallait à memi au pembeni. O sukata parce que toi yo baby saka relation. Si tu as besoin peut-être ya que non falia linga yo alimbisa yo za lesusu na ba warrior so yinde ni na ba makamwana de to yo kamana na ba net mais la façon zo kendele yango te awa na minute eza sikoyo Kofi na mwana na ye fali ekomi siko benda bika parce que botandi Kofi pona nini mwana mwasa okioza na sommet na ndenge wana na mabebele na kati na ye. Est-ce que vous avez vraiment moutou penza ou ta penza na libumwa je sais pas. Moi moi ça ata na moi frère. Moi ça raisonnaka. Au sala déjà comme mon niveau moko ya moté. C'est connu de tout le monde que nos Karine Mokonzi. Toyebi maman youtubeuse, toyebi numéro 1 à net, toyebi. Maintenant qu'est-ce olingi sous ya koleka wana pona nini? Hein? Yo moko tunalanda ke émission moko lobi ke non na lingina za la stable boy stabilité on a mutindo oyo. Et moi je me demande est-ce qu'on a la vraiment na butu? On a la vraiment na butu après ba bêtise on ça on dit que ça la photo wana est-ce qu'on a la tu prends ton temps et qu'on a la vraiment? Moi je trouve que nous en a plus na temps à raisonner lo comme ko sala ya mabe au kwa kananet. Ce que tu as dit entourage, un mot comme bio comme sous bandiko. Netinga ne naza aw. Peut-être j'avais aussi des copines, naza pe na ba camarades. Peut-être les camarades na pe to kabwana na bango. Je veux faire de mon mieux dans sens que na persévérer na vie. Na sel mo eloko moko ya parce que ceux qui bo kabwani na ba camarades. Donc, si vous avez des camarades, batale la vie na ona musika. Ezala bongo nous les humains c'est comme ça. Na mayele nanga, je vais faire donc dans ça la makasi nanga dans le sens que nous a échoué na vie. Na kende liboso na utiliser mutu nanga. Pour peut-être na pesa ba eni nanga ou encore ba ennemi nanga enini tant que ba critiquer nga. Parce que lorsque vous kaboni na batu bazela ka shit na yo. Na ngina lobani, na ngina lobaki no bozaki na groupe na bino. Il y a ceux qui a bobenga ngo nini groupe na bino oyo ceux qui ni ngwana ou bozaki groupe na bino nyonso wana na baleki tu ba Joël ba Cynthia et tout là malgré que non bosi bobongisi mais botale na ka musika na cessé vie awana yo kende ni pourquoi tu peux pas changer au changer penza façon na yo sous ko memela net pour être sous bato bien que façon zo memela wana yango te. Moi je me demande maman ya Karine na makambo au moins nazo sala vraiment ce que zaki ngai maman ya Karine na ngena sundu la Karine wana du fait que non maman na azo s'attacher na ye aye na ndaku na ye alali je crois yango na peso ezo matisse mafuta. Moi personnellement soki nga nazaki maman ya Karine ndenge na sundoli a continuer na vie ya buzoba comme ça à consentir que non vie on nga nazo sala ya buzoba maman na nga lingi te peut-être linga tika du fait que non sa maman azaka kana ye close
azoya na ndako ne alali azwi chaîne na ye asali mateya atie mateya kaka na chaîne wana lisusu bêtise ezokota. Ça c'est du n'importe quoi. Si moi vraiment nazaki ke non naza mama ya Karine nge na sundola ye na sundoli peza na tiki ye a continuer na buzoba na ye jour aoke ko betana na miri ya bien ndako yeba ke non makambo eza mabe ou encore ko yeba ke non o no sala mabe mama na nga zo sécurité mama na nga sa bwa kisinga na minute oyo pona ba buzoba na nga peut-être wana ngozo ngisema ye moi je trouve que non sa maman ne fait rien azo appuyer ye bolimbisa nga soki na koloba bongo. Parce que tous arabes sont surtout là na ba maman ceux qui moi na sali mabe maman sili peut-être abeti pas sili quelque part peut-être yo pe moi na kozonga maman na ga sili ki pona eloko wana peut-être moi je trouve que c'est la seule chose au nani maman Karine on sala pas pona ko indiquer moi na ye non pona ko aider ye pour depuis maman na zoluba moi na yo kakate maman oye na ndako moi na yo wana olali 2 jours au sali matin au bimi okei moi nazo continuer na ba bêtise ya kotia ba photo ya à moitié. Vous trouvez pas que non c'est bizarre? Moi je trouve que non donc conseil à souko encore au maman ya Karine na okio sala eza atika Karine aboya ta ko yoka ye asundola ye penza comme ça Karine soki alingi tia ba photo na ba demi ya ba moitié ni wana ako raisonner que non maman na nga sola na nga lisute pona ba bêtise oyo natika. Et lorsqu'elle est en train de continuer à pousser la bêtise, on a quelque part, moi je dois condamner sa maman. Sa maman ne dit rien ou encore elle ne fait absolument rien. Elle faut respecter maman na été. Bande ko boko limbi sana soki na koloba bongo parce que eza na biloko mosusu na vie. Niveau ane ya Karine na ezokendele ya à exposer encore à tie photo moko boye à moitié ni on a confirmer que non azalaka na mutu tel boye apesi na date na lié eza na sens te. La seule solution pour la aider moi na wana ou akoko na kotelemela ye c'est sa maman na sa koli ye moko alobaka maman na nga sakoli asako na problème ya makolo boye ce qui maman a eu décision ya koloba que non je vais plus parler avec ma fille na tiki oko solisaka nga jour okotika ba bêtise na yo je crois peut-être la fille va arrêter hein. Ozo sala buzoba na net oui eza na bato mosusu baobetelo maboko bato mosusu baregrete bato mosusu bazobetelo maboko me bazoseka yo na nsima bazotiola yo nautaki koloba nalobi ke non neti soki omemeli yango na buzoba mais un jour ekofuta yo mabe na yo ekofuta yo toi peut-être tu vas te croire peut-être que non ozosala mbongo ozolia mbongo na neti mpona buzoba ya nzambe pa aza nzambe moko te akotika yo orenie na buzoba non. La preuve en est que ndeko na biso o soki sarato la azosala émission ya bafinga mutu a téléphone ouvert bazobenga bakofinga bana ya mutu bakofinga mwasi ya mutu valeur eza te respect ya kopesa ta mwasi eza te na biso bakongole ozosala ba 45K ya vue na minute wana tu te crois abando se croire que peut-être ceux qui yenda copine top azozwa mbongo na minute wana ya ba life abana ko sala mais voilà lelo a se retrouver na prison siko bato wana babanda ko benga bazopesa ba position non so babatami wapi elle s'est retrouvée celle de l'autre côté hein. Maintenant esa famille na siko biologique d'expo et comme ko sa ni ko souffrir bana na mobile siko ba fan o babanda peut-être ko benga bazo appuyer baza wapi. Mais quelque part, ata likambo ya sarato la ete ya bato mosusu. Nete lingi kaka buzoba. Soko ke kotala makambo ngwa Karine na ntango nini do otali ba vie moko impossible. Mais soki bato baye ba vandeli bino na net ba opesa bino conseil ba tei bino ba sali ba wana bo otala te. Siko bozo sunga pe Karine mote. Pour ngai ndenge naza boye na mobali na kati ya ndako
Karine Toyebani Nae, avec ce qu'elle est en train de faire comme bêtise, est-ce que vraiment mobile n'a pas permettre que non a la clause na fille wana? Non n'a pas beaucoup de non na rondima mo souté. Pour fille on a déjà ça mon azan na ba légèreté moko ya bien té. Hein? Quelque part on a na lobela pe ba nani maman o so ki nani Olga Kabelo. Olga Kabelo aza close na Karine. Olga Kabelo aza na mobile na e. Nini yango ezangi pe Karine bima na mobile ya Olga Kabelo. To lobela ngo pe kaka parce que neta ngo zoki bongo. Ce que zo la ki sa penza que non. Boss, patron. Ozo eba li susu. Chaînette oyo. Jour tel, na nini tel. Ça n'a pas de sens, c'est ça la valeur. Si quoi oza mape ko ya ozo mbali na yo. Lo pe obeba ni azu pe abwaki sous photo pe ala ki so boye. C'est ça, sa vie. Ata Bible yango moko ezo yebisa biso que non, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Pour nous dire que non, Karine n'est pas wana. Ça la base non na ndenge mususu, mais mususu c'est ya ko tchate ya ko sala pété. Et voilà bandeko. Nous avons déjà 30 minutes. Il a 30 minutes. Nous avons une émission d'analyse. Je vous dis merci. Surtout, il y a à côté de ma banti valeur. Il faut que tout le je dis merci à mon Dieu. Merci à BBC pour ce que vous écoutez dans la vidéo, moi c'est ton mobile, il y a tout qui s'il te plaît. Comme ma bonté, essaye de s'abonner, commenter, partager la vidéo et ça me fera énormément plaisir. Bandeko to sungana, biso toza wana pour la anti-valeur, biso toza wana te pour avoir finga, je le répète toujours, na komi na suka na moni wana lisusu Sandrine TV na opeso ba gros bisous hein. Voilà mon tunanga kati na bakin. Je vous dis merci. Allez, bye bye. See you next time. Bye.